yo loka basali biso coup d'état au coup monté oyo tokokende wapi na bana bana bazika ku kikulu to sepela babila bonne te na se wana babila ba telefone banini zaza na se nana ko futa ya biso leta ye moko azwa likambo na biso normal ako ça se mambo yo ko futa ça to leki leta makasi na musana merci train du dossier bandé koleka problème est la raté lelo yo je m'étonne que na mona babuka biso bo 15 mètres oh na yebi na ngambu ya kingabo babuki bango ba 7 mètres comment ndeni koto na ngambu na biso bango baluka 7 mètres neti ndeko na nga o azawana zala kité pharmacie akangi akesomba bakisi ayabo babuki biloko nyonso finani na kati boutique frère na ngai moko kenkeleri biloko finani na kati babuki donc ya kolobesa te nazalaki te na kenjili brasserie kotala makambo na ngai kuna mapango no siko na ye na okuta keno babuki biloko finani pona nini le Congo ne tombera jamais. Yambala oyo tozana Redi Amis artiste ya mboka le 12 juillet 2025 bana poto ozanga te na kati ya Oasis ozaka na France ozaka na Italie ozaka na Australie ozaka na Hollande poto mobimba rendez-vous ezaka moko na kati ya Oasis avec Redi Amis Benele Koyate le 12 juillet 2025 rendez-vous bobo sanate bobo sanate za likambo mabele avec Redi Amis likambo mabele Benele Koyate bana poto Benele Koyate libalo libala tuna sango mama eyokani na balandi sindika television na baboni ya biso mbote na kifeki sombe mbote na papi Kelly mbote na Charles Mbongo contre Mbongo mbote papi Atunga mbote papa Dondele mbote na bana sikaka NA tout ça na kati ya Masina na commune ya Masina na Petroko na quartier Petroko toza awa na quartier awa eza place na telemi awa eza Kimbangu na ngambo kuna eza Fumuntuka donc ndio sababu toza na kati ya Rai eza awa précision na Rai place bazobuka bandako oyo bandeko batongaki pembeni ya Rai donc au lieu de 7 mètres bazobuka bango 15 mètres bandeko baleli bokolanda bino mona bilili nde bandeko baleli na interview nde baleli nde misala ezosala makati na mboka na biso toyekolakisa bino ndenge Rai ekozongaka mite mpe tokomona mpe tra ekoleka awa mpe na kasi ya Masina nde ekoleka kala batransport namoni mpe embouteillage ekosila mpo soki Rai ezongi na nzela ekosala mpe ke batransport mpe koma na boulevard mpe ezala deja ezala polele mpo bato mingi bakokota na ke ville akati ville okenda transport ake mpe na ndenge ya train yango toza awa leo te kolakisa bino ndenge misala ezosalema ndenge bazobuka bandako bazolongola awa bakozwa 15 na ngambo bakozwa 15 mètres mpona kosalela biso nzela nyonso eleka malamu tolanda na cameraman na biso avec Junior Kapa ya tolanda présidente Marie-Laure Kawanda soutient Patrick Béton à 100%. CG Augustin Kabouya, Guy Merci, Aéro National, Dr Etienne Kiseke pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Patrick Béton, donnons-lui le temps, et puis du temps qu'il a fait. Plusieurs réalisations, il est le prédestiné, fils de la prophétie, et ce qu'un président, pour nous qui va nous prophétiser, fils de l'héros Étienne, de la démocratie, s'il était vivant, il allait être fier de son fils, soutenons tous les, donnons-lui les temps, et puis des temps qu'il a fait. Ses réalisations, il est le prédestiné, fils de la prophétie, le cinquième président, qui va nous prophétiser. Pino Solo, ingénieur, Cliff Mayama, Internet, civil, la police. Soutenons tous les, donnons-lui les temps, et puis les temps qu'il a fait, ses réalisations.
la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 5 ans. Et tombons ensemble, les mains dans la main, reconstruisons notre pays, du fidèle à l'avenir. Par les anciens régimes que nous connaissons. Mboka? Bote. Obengami na kombo nini? Kombo na ngai monsieur Omekengelo Diombe Didi. Ah, tozali wapi précisément? Tozali na Rai. Kota Rai. Leo tozomona basali démolition ya babi ya maison na archive. Bato nyonso bazaka pembeni ya Rai. Babi 15 mètres babuka bino. Buyambi yango ndenge nini? Toboyi te ezali mpona programme ya biso moko na mboka. Kasi eloko oyo bango basali oyo eza ezobima pere tellement normal parce que ce sont des responsables nde bazali kovanda na entourage oyo. Je donne l'exemple. Bato mosusu oyo batongi bandako baza en distance ya ba 13 mètres na Rai. Pourquoi pas qu'on ait touché bandako na bango sans même que le prévenu parce que 13 mètres na 2 mètres wana et ça na déjà loko grave. C'est là où je demande soki parce que na bandeko mosusu na babuki bango que le gouvernement ba oyo bazali ko sa décision ona bazali ko vanda le lo ya Rai awa paye na bandako mosusu eza na distance ya 13 12 mètres na Rai bakoki ko tika bango ba toucher bango te parce que baza ba responsable ba famille moko boye vie est difficile. Les autres aujourd'hui bazangi na esika ya kulala et les locataires et les bailleurs. Metroki na yaki alakisi bango ba limite. Les gens ont construit na musika ya Rai. Siko lelo tomona lisusu à la place de 9 ou 10 mètres et l'équité comme na 15 mètres. Toko na mboka nini chef de l'État explique bato bazali ko pesa batache. Le ministre, chacun a sa tâche, mais il faut pas y avoir kaka le même peuple, kaka le même bateau, oh bango bazana bango aw. Des bateaux basala kaka bango bazala bakuzi. Donc eloko na kokuluba, na senga na gouvernement, ba réfléchir bien et za la 15 mètres té. Banda ko mususu za 13 mètres na Rai. Ba faut kotika bato wana. Na ndenge ya mais kala to ba espace où ils a Kota Rai, ils a place ya onatra. To ba onatra nda tegela bino. Bien sûr, bato musu bazana ba document cadastral parce que pour bato cadastre ba ko teka ba tekelo mikanda c'est que baza sûr na isika bazali ko tekela. Ah, au kolbani la ba autorité nous sont compétentes na kambo na ramokosi. Je na bandi na chef de l'État, na ministre de l'environnement, na onatra yimoko, onatra c'est une personne morale. Ayeba que bato bazali lelo ya Rai, ce sont des peuples. Baza lokola batu lokola bango moko me baye bandingi ne kufana na mbote babengi na kombo nini awa benga na kombo ya trésor akanga naza awa depuis 82 ah tozali wapi précisément toza na masina leo tozomona bato nyonso baza loin musika pembeni na Rai babi 15 mètres ya démolition ya bandako na bango boyambi yango ndenge nini 15 mètres yana normalement toza surpris na art oyo asali biso pe toza na bapreve ya onatra soki toke na po ya mayanji tomona onatra ndenge atongi banda na Rai ti kota ti babor nene ti kota asali clôture na ye eza ya 7 mètres et demi 7 mètres et demi bozonga na po ya mayanji bazwa limite wana o onatra ye moko atongi kasi leo toza circuit tomoni ke baye kobuka biso balobi te 15 mètres kasi tozongi na po ya mayanji tomona mayanji lina kote leta ye moko atongi kote onatra ye moko atongi omonaki atongi 7 mètres et demi 7 mètres et demi pourkua bakoma awa na petoko moko abuka biso 15 mètres entre onatra ou bien Metroki bango mibale baza na kokokana te entre bainterroger onatra na Metroki bayebisa biso vérité Metroki na yaki awa liboso ayebisi biso ke tokobuka bino 7 mètres et demi ondimaki azwi mpe badistance na ye adeko asali mosala na ye azwaki kasi lelo onatra ye comme surprise abuka biso ba 15 mètres esika wana toomona mais ezali babi ndeko bandeko ya onatra bani bazongisa trafic ya train oyo tamola ye bandaki kosala lisusu te
ezonga trafic nango na nzela ya train oyo ya rail oyo yango bino nyonso boza nzinga bo babatela population na bana na bango na babien na bango fu bapusa bino bozala mosika yango wana nalobaki na ebandeli nga naza a depuis 80 train akati a na 2014 bandako oyo ezalaka train elekaka koma lelo kaka mpona train ezonga esengi babuka bato po batrain ezalaka bazonga baimage ya 2014 2012 bamonaka train ezoleka bandako oyo eza kaka bo okoyebani na baautorité compétent na likambo mpona baautorité tosenga bango bayeba korespecte ka bamesure bayebisa mpe de vérité est ce que bakoka biso combien de mètres combien de mètres. Vous allez précisément l'avenir Rail. Machine plutôt pour nous penser qu'il manque. Nous avons bato batonga pembeni ya rail lokola ba trafic ya train ngezonga balobi babuka bato nyonso baza loin ya rail 15 mètres ya ba parcelle na bango pour trafic ya rail ezozonga boyamia ndenge na démolition. Bon, démolition et salami les a démolition tout donc ça méchant. Parce qu'avant bah côté ba signe na bango liboso zaki à peu près 9 mètres. 7 mètres. 7 non 9 mètres pour bâtir la bibiso awa. Mais brusquement comme ça bah c'est prendre les bibiso 15 mètres. Les a démolition les a méchant. Et puis bah qui sent que bah ça. Les a 5 bah ça va tout bah maman brusquement boye bah c'est prendre les bibiso. Deuxièmement les amboka gouvernement a un projet ça pour la population mais quand même projet surtout faut bâtir maquette exacte bani bana gare centrale tu aéroport aucun maquette exacte boye directement pour Buki. Troisièmement et le ko e kamusi ngai na mboka na biso faut bâtir la tension ni ko ezali na mboka population a vivre une vie sociale ba congolais za ndenge avant tout ça likamoro est-ce que ils a urgence là oyo c'est vraiment urgent. Urgence c'est ça lui pour la place dans là oyo. En fait, na aussi na kala mkonza mboka. Atala état où la population so vivre dans mboka na ye. Pe azo ba mesi trouver ba mesi ya proportion. Ce qui un jour bref. Le sami dans mboka oh je sais pas ba bato tout oyo ba libana. Na ba oyo ba misala bango baby ba maison. Et baby ba bango. Merci nous papa pour occupation na onini tomoni comment on a prospéré Nganzi tokota awa na 1971 71 je dis bien au côté na 1971 on sera en 1969. OK et l'autre zomona nzela ya rayo na ne wana bozaka nini wanoki ba nini bien rayo ekoleka na miso na biso banda wane wana rayo eleki na miso na biso ba 13 oleka na miso na biso eleka nango bien sans problème. Bah écoute, il fallait avertir. Dans le sujet à l'élo, beaucoup de choses qui va avertir. Nous avons depuis 1970, j'ai dit bien 71. Depuis ce moment en 1969. Donc mon bout à l'écart, Kabila papa l'écart, Kabila mieux bango tout l'écart, Baboukati. Bah et puis nous tous en abattoir on a mis sur parce que tout somba. Mais Canada tous en certificat d'arrestement tout. Il y en a. Sauf avertir sur tes nez dans zone baboué. Pas on a quoi là mbé tous en assez. Babila pas la assez sur les annoncés, il y a des débris. Il fallait nous informer, mais 2 jours avant, magasin illégal, description d'abord, mais je me formais sur ton table on a biso, ça allait être mieux. Mais c'est promettre l'environnement. Il y a un G-Coco, je dis bien, avec 5 ans, tout ça dans les lobbies, et pas dans avec 5 ans, on vous avertit, on n'a pas averti. On n'a pas de conscience, si on a averti, on allait lever les histoires. Nous avons besoin, ça va pas ça sur le tour on a biso pendant que Tonga.
l'État peut se faire tourner na biso, peut se faire bon na biso. C'est illégal, c'est illégal pour Bikane ali to Samba. Je suis bref, je suis là jusque là, pas peut se faire tourner na biso. Na katiote, mabine de kobe ya onatra, ndeko ba une société onatra ayebi pe makambo oyo yebe bami aza parmi na liloba koloba moto onatra ngala sur ta lettre moti. Na zui à la taille information mon côté. Na ine musala na monika bana babenga papa de toute la maison azolela na ye bangu. Na coutinini on a eu cette information montée ni lettre ni quoi. La tenue ministre provincial abion non vous avez signé montrez-moi mon nom là-bas, je suis Tirail numéro 34. Je n'ai pas signé. Si j'étais là, je n'allais pas signer. Nous avons signé le côté. Bon, total là déjà on a travaillé dans PC ordre. Biso to attaqué déjà on a tra. A futa biso ba droit biso parce que la concession a été. Concession ezaki ya kala ya ba il va chef coutumier ba teka kala. Na biso bi 69 ba teka kala 69 ça fait 55 ans. Voilà, donc si on détruit mon bout de kala. Merci. Bonjour. Au Benami na Komonini. Comment l'angaï, M. Franck, nous sommes sur Rail numéro 4. Le lot de démolition, on va dire 15 mètres. Il y a ma part, on a bino pour train trafic dans les zones et les Canadiens. Train du bossé bandé pour les cas. Problème est à la raté. Les lots, je m'étonne que nous avons beaucoup de 15 mètres. Oh, nayebi na ngambu ya Kingabo babuki bango ba 7 mètres. Comment ndenge koto na ngambu na biso bango baluka 7 mètres. Neti ndeko na nga o azawana zala kite pharmacie akangi akesomba bakisi aya boye babuki biloko nyonso finani na kati. Boutique frère na ngai moko kenkeleri biloko finani na kati babuki donc ya kolobesa te na zala kite na Kenjil brasserie kotala maram na nga kuna mapango no. Siko na ye na okuta keno babuki biloko finani pona nini konzi ya mboka na passe. Ba prévenir ibinote des jours. Papa. Et yena Angers et yena 22h50 quelque comme ça. Et yé ngana ultima tanga na debonom na osonga na mona Angers yé et commander mon ngana okoma. Na bi Angers yé o ba buka to tuni ba bino to bana musala lundi. Na ngana bimate samedi soki to ba buka samedi. Mais le même samedi à partir de 14h, le samedi demi-journée à partir de 14h, vous commencez à détruire toutes les maisons. Vraiment, c'est très honteux. Nambo Kanabiso, Bosunga Bisote, Bolingi passe, Likola passe. Les autres ont chemin sous. A petit bana ba cabine batika kuluna. Kuluna ezonga. Tu as la choqué hein. Pas de mesure. Maman Monique a dozomona babuki banda kona babi 15 mètres pour nzela ya rai ezozonga wa. Ba 15 mètres ma pango na bino ko la musika na rai boyami on nini babuki bino. Babuki biso na motema mabe. Kaki ba yebisa yo sa avant to milengi. To bisa do to bomba taba côté mususu. Mais ba omba yemba la moko. Ba yebisa ki bino te. Ba yebisa biso te. To makara eloko ngwe lali kuna tiki to mwa ba 15 musale bandi. Neti ngaya na zaki na bana nganyo to na station. Télévision ba concentrer la site. To suka wapi to kende wapi to kolala wapi. Okoloba nini na okonzi oyo bakoluka mbela na bino. Bakonzi batala likambo na biso bazongisa biso ba mbongo na biso songo na biso to tongi na pasi. Mbongo ebimi ebele. Sekonde oyo loka basali biso coup d'état au coup monter oyo. To kende wapi na bana. Bana batika ku kikuluna to sepela. Babila bonne te na sewana. Babila ba téléphone banini zaza na se. Nana ko fute ya biso leta ye moko azwa likambo na biso normal. Ako ça soit bon yo pe na ko kuta so ba ko to leki leta makasi. Merci. Mbote papa. Maman como na yo nani autosalia. Maman chance. Tozomona lelo babuki basali démolition babibo tongi pembeni ya rai banzela rai kala mingi te train ezozonga awa na oleka bien babuka bato baza pembeni po train ezongela boyami yango nini babuki bino toboyi te balobaka bakobuka mais mokola kobuka bayebisaki biso mpe te basali mpe signal te bato bakufi bana babukani bazalaki na kati ya bandako wi bato na kati ya église bazwi bashaki mama mosu akufini na kati ya église babuki basignale ete babiloko ya bato ebebi bayebi nde vi yango tozovivre nono oye na eloko
boyebi ke tracteur etili bato bayebele koyi kosala bobandi obuka 15 pourquoi pas na tongo to na butu eyaki babelaki na mégaphone ke bakobuka bato babimisa biloko ndeti biso balocataire sokotosuka bapesi biso pasi to perdre bambongo garantie to perdre biloko mpe to perdre bato okoloba nini na bakonzi oyo bakoyoka mbela na bino obaya na mwa osecours na place soki ekokomeli bino quand même oza population bamona biso bayebi mpe vi ya kongo nde bakongole tovivi bango nde baosange biso daa toexplike bango kana CG Augustin Kabouya, qui merci Aéro National, Dr Etienne Kiseke, retour. Jean Bien-Mère, Hypocrite. Mama benga na kombo ya nani? Mango ifasisa ba yimboka baye ba yimboka awa tuzana ngata. Awa tuzana rai. Gogo ya boteza rai il faut expliquer bana soto baye ba ke rai yango na côté ko kaisa mulai ya baye ba quartier commune reste ozali awa tuzana rai. Gouverneur en mboka aya aloba na population ke voilà tozobuka bino eza boye mais tomoni bakonzi ya mboka balobi na biso eloko moko te surtout ki tomoni caractère ye aleka bangi kobuka biso ndambo toza na pasi na mitema mais tozosepela mpo eza développement ya mboka toza na pasi na mitema nde babuki biso mais tolingi mboka edeveloppe basunga biso mpe ndenge bazobuka boye basalisaka oyo bato baa na base mama bino boyebaka te mpe a bakobuka toyebaka ke bakobuka 9 mètres mais tokamwe ete bazobuka na 15 mètres soki olakana mposa babuka ya kobuka biso na 15 mètres asengelaki aexplike na population ke nakobuka bino 9 mètres avant aya bayaki samedi fale baloba ata mercredi jeudi voilà tozobuka tokozala awa samedi kobuka so mama neti boye onatra bino bosalaka na natra bopampe na natra to tosombaka mapango biso tosombaka mapango tosalaka na onatra te tosombaka mapango bato bakana kotekela biso bayebisaka biso mpeke awa esika bozosomba ezali esika yango tosombaka tosombika bongo toyebaka te merci mama ndenge merci bayimboka bino botikwa na mama botikolela lobi bayebisaki bango te ke bakoya kobuka lelo ta lelo baya kobuka papa yaka oza mpona bote papa papa benga na kombo ya nani natala kukamera bana mboka bakomona nga zeno mayumi papa atoza wapi toza na quartier Kento, toza na rai na petro kongo na rai papa tomoni te okuta babuki bino oexplike bayimboka bayeba bon biso tomonaki samedi bandeko baye bokupeye baye kobuka balobi ke badekaka balobaki mais date ya kobuka balobaki baye kobima brusquement baye kobuka balobi baza na ordre d'émission ya onatra eza concession ya onatra baye kobuka alors eloko todéclare eza nini biso toa population
c'est vrai que eza sika ya néanmoins bakobanda na koavertir kokobana motu lelo na koya mokolo tele motu wana azwa baprécaution neti bato ya baboutique bato ya bapharmacie misala eza te misala oyo tobikelaka kaka yango wana totangisela bana ere yo ozoya kobuka brusquement neti ndeko oyo biloko nyonso eza na se ya babuki oyo ndenge aza wana papa soki tolandi bien bino bosalaka na onatra mpo ofanda na kati ya lupango na biso tosalaka na onatra te biso tosombi mapango mais place ozosomba lupango ozokende meme ntina biro ya quartier ole bayebisa yo ke non limite eza place tele lupango wana place bozosomba eza ya onatra concession ya onatra mais bazoloba na biso te biso tozosomba na bato balimite tozoyeba te atekeli yo ti na niveau 20 sur 20 bien 20 sur 15 osombi otongi osali liboso otie boutique na en tout cas balimite ezoyebana te ata kobuka oyo bazobuka soki eza droit na bango mais au moins batikela biso ata mwa 2 mètres mpona nini toza mpe bato boye tokovivre ndenge nini na bana tokotia clôture ndenge nini limite précise ezoyebana te bakobuka na 7 mètres na 9 mètres na 10 mètres obe na combien de mètres. Merci pour la Mbote papa. Mbote mama. Benga mina kombo ya nani bayimboka bala. Bande ko ya junior. Toza wapi na toza. Toza na masina ya Petro Congo, juste o toza eza quartier Kimbangu, na ngambu kuna eza quartier Fumosuka. Komoni awa babuki bino bozoki ndiki. Bon, kobuka eza l'état sa musala tokoboya te. Batu ya onatra bayaka bayebisaka biso tolongola bangar oyo totonga liboso mapango 7 mètres. Nde biso moto yeba bangar eza na balabala 7 mètres po tolongola. Et batu ya métrokini ntango baye alobi no 7 mètres te il faut ekoma tina niveau ya 9 mètres. Totali pe distance, il n'y avait pas de problème 9 mètres mututu abongamaki 9 mètres. Et à la grande surprise, tout le monde tracteur ayé, avertir Moutouté, ayé brisque, tout le monde ministre provincial, Léon Moulumba. Ayé, wanana batunaye, babimisi ba papier moko kutwani pareil. Bakolo mapango ba signé ki l'acceptation totale ata mutu moko kombo to yebi alingo l'acceptation solo baka na munoko. Communiquer les kaki, batindaki badbasa sensibilisation. Mais tout le monde Moutouté. Bayeka mbamoko pesi ordre dit, allez bando buka 15 mètres. Donc, na oyo on a tra lobaki, na oyo metroki na lobby, il y a tosi en monté à déborder na 15 mètres. A buki banda kwa batu, donc tu éviter, na nenga déborder bon soka ozong saba, bon to soka osani. Lelo ya ngomwe bate belé baza ba ozilaya, ti siko pa été. Soit disant que tracteur na bango ekufi ba ozila ba bongisa ngo. Da eza penza pasi. Non papa, nene tuna motuna. Bino awa, boza ba ja yo na katonde bana. Non, non. Eza lupango yo na traité. Ba limite yo na tra ezali. Place au peuple ya population pe ezali. On a tra souka na limite na ye. Balabala ezaka munene. Biso moko pe na moi be biso mba somba ko bakisa baso to bakisaka mais balabala mo bimba na ezaka 9 mètres de part et d'autre. Siko po bala ndela ba 9 mètres wana yenda déborder abuki makasi. Za koti mati na ba place oyo l'état tikela ka population ya koti tikuna. Merci beaucoup. Yimbo kande baleli na kati ya micro badia na biso ko bayebisi baleli ke bayebisa ki bango te ba ko buka mokolo ba pesa kite ba monika balamuki na tongo bandi ko buka bango yango wa to yaki la sabino bana ko to bomu na bino no sibo ko sa ka to bomu na kiso bomu ndinga mili na biso zaki ana ko la sabino. Merci na mo boss rifa ki so mais merci na papi Kelly, merci na Hervé Mwamba, merci na Christian
merci na Gédéon Kayembe, merci na Armand Lukundo na kati Australie, merci na Papi Ngo la bourse, merci na bino Zakele Longo pona Olanda biso. La Sabino Misane, yo sale mabano kotambo ya la Sabino le misale sa merci pour ça qui est belé pour la biso. Merci na maman de maman monter ma refait qui sombe maman Élysée ba couleur. Merci na bino nyoso to mona ni mbala esi. Le Congo ne tombera jamais. Yambala oyo tozana Redi Amis artiste ya mboka. Le 12 juillet 2025 bana poto ozanga te na kati ya Oasis. Ozaka na France, ozaka na Italie, ozaka na Australie, ozaka na Hollande. Poto mobimba. Rendez-vous ezaka moko na kati ya Oasis avec Redi Amis Benele Koyate. Le 12 juillet 2025 rendez-vous Bobo Sanate. Bobo Sanate za likambo mabele avec Redi Amis. Likambo mabele Benele Koyate bana poto Benele Koyate. Libala tuna sango mama eyokani.